yoka bolo banabino mais pour na respect ba collègue na ngai ezala nene olobi nini tiko biso exacte bakali 20 secondes kaka pardon nana respect ndo bogoloba za nene asisa ndo olobi nini alobi par respect alobi par respect à biso ba collègue na personne m'a invité non ba une minute après au Madjabi sonati yango lingi wasinga ki olobi osomba soutien ya taille na yo somba soutien ya taille na yo somba soutien ya taille na yo olaka osala ana soutien ya taille nete 10 secondes kaka bakalina kitala ngai bafana loba ngapesaka 10 secondes kitala ngai yela taba fara 650 euros bafana loba bafana ozoloba te héritier loba te oui soki match wana ezalaki match organisé par soi-disant gouvernement pourquoi bajo wana bazalaki bango nyonso tuka baproche ya fali motuna naka yango wana parce que bajoueur tout bazalaki wana bazalaka baproche ya fali bato oyo bazalaka na relation ya bien na ye moko fali aussi soloba motuna nangaka yango wana merci beaucoup bon molobeli gilite oyoka yo nga nalobi ye bakali mwa mwasi oyo azalaki wana na apesi nga na okanda sokisinga motema makasi mwa mwasi wana oyo ozotikile maloba ebelebele aloba kotalika bazomona na poema lipeka oyo ya pembe wana otoloba pourquoi bango bazwaka bamenageaka makambo oyo ezolobama na nzela oyo eza lokola na kobenga wana esi babanalité oyo ezocircule na nzela bozwi yango boye bolatisi yango komba feri eza normal te estce feri makambo oyo elekaka nanu ya bato wana bamatala nana da bomona feri na kati ya makambo wana déjà des natifs fait écoute même à taba gouvernement homme politicien ya mboka na biso za partout babi ke fait ça facilité pour beaucoup de na basanganisation alors aza moto batala kapasi ya peuple place au peuple zolela faire ko ya te ko sangana na batu na place pour le bata parole mon côté pour na peuple pour na est pour na nini et puis to longola et puis to longola makambo tozo komisa ke ono match wana ebetamaki mpona fali mwana na makelele wana aza na capacité nini ya kosangisa baautorité oyo bazalaki wana totika koloba te match wana ebetamaki mpona fali te fali aza invité lokola badrogba batutu oyo bazalaki wana ndenge mpe fali azalaki invité lokola match betami na Kinshasa azana babatu ne bayi wana bani basali ba mambremo ba kosala ya ba matalana mais lobite ke fera kata ba contrainer zaki nango o yazu ba mbongo ne po ya ko participer na match ya lisanga wana ya batu matalana ya ba defa te fali azana makambo na sala ka fera azana mambre match wana za rien à voir na kombo ya fali na kata makambo ya organisation ça pour moi na vareza ba comme une victime alors pour nous tous sangisa likambo lipa to bengango lipa nguba to bengango nguba vous comprenez fallait ça rien à voir aze lo côté moi na makelele wana na kata makambo match wana donc lo ngala na bakisa yango wana donc batika ote fallait ça nani qui est fallait na kata makambo wana pourquoi bolimbo pesa yango ngina loba to tika ko pesa importance place d'importance ezate yana likambo so esalame betami na eleki la plupart bato bazo condamné Fati par rapport aux guerres ezana est bato bazo kufa bato bazo lela bato bazo sabani kuna mais ya lati varis pour koyamba na poto c'est pas normal faut que tout le monde est à la teni ya FARDC pour la que match on est à paix ni message la FARDC
molobeli omoni oloba no bien mais koloba te fali aza eloko te mwana te aza parmi bamisa mine na mboka na biso omoni si oui naboyi te je ne disconviens pas oui olobi bi aza parmi bamisa mine na mboka na biso aza parmi aza numéro 1 aza ni le chèque te mais aza parmi numéro 1 te aza pe le chèque te mais aza ka bamisa parmi donc sikoyo nga na nini aloba boye na kati ya organisation wana soki batiaki fali eza parce biso na bino toyebi entourage na ye ya bato bazalaki wana bazalaka déjà donc bakamaradi na ye wana etali biso te bamesana bavi na bango bamatalana ozo comprendre donc vi na bango na affaire eza différent affaire aza na vi na ye héritier aza na vi na ye fabrigas aza na vi na ye déplique aza na vi ne moto na moto aza na vi ne kofi olomidi aza na vi ne eza teke lokwa kofi azalaki na match wana te nde aza eso eloko te te ozo comprendre donc totika kosangisaka oboye na boye te nga mpo nanga match wana rien à voir na mambo ya misiki tolongwa tozonga na terrain ya misiki tolata kimono mpo tobundela makambo ya misiki botika koprofitaka makambo match président asalaki etali makambo na bango rien à voir to décider mambo ya misiki oyo abetaki boye oyo asalaki boye oyo azongaki boye parce que bagola baza motivé mpona makambo na bango baspiritas kuna baza motivé mpona makambo na bango bavillageois kuna motivé mpona balbum na bango bazozela bientôt na le 13 décembre featuring ya danger oyo eza kobima ya déplique na fabrikas bokili ezozela donc motu toyeba mambo ya misiki totika distraction ojo moko libanji basanga na ye na président totika batéâtre ojo moko alataki soki basanga etali biso te to bamambo ya misiki. Merci beaucoup molobeli merci. Ok kitoko merci. Oui nene maita kama na era zama kama na era mata bakali na lelo zo ba kitoko lelo nalobi bien kitoko ça demande mata era ye wana ye mais puissant boni bien Miro mbogo mambe changer te oui omona ke mpolea na muzeki nzimu ndafingi bino lobi atindi abeta asinga bino nene ya te nene abimisa fere na makambo oyo pardon akobimisa ndenge nini aza bakai tokota yaya yozopesa exemple ya yaya nde ntango zaya nafingaka tozati yango na moto ya yaya ozoyoka nene ya te zila nalobi boye ngai avant naloba nano naokanisa je pense qu'à un moment donné tozalaka na baconscience mo ezala vrai tozalaka badonneur de leçon te na babétise mosusu ça pour autant assumer la responsabilité on comprend ngai ngi nalobi no moko je pense que acte ya komatisa muzeki ndingu na podium ezalaki mabe te mais les propos de Kiningu écolier fait rigolo. Pourquoi? Parce que tant bapesi comme Prince d'Angola, Prince d'Angola salle animation, tant bapesi Kindingu, je ne pense pas que faire Achagi Malouba est impolitesse, mais sauf que la minute où on n'est pas là pour justifier et qu'on connaît artiste, ils attribuent une tribune naïe, ils a sacré et c'est pas le moment. Bah musicien tout balinga ba finir la bango bato mais et que na manière morobo ambeli pose la possibilité à Wanga. Et très bien à exposer l'artiste. Ça, on doit être clair. Et c'était au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc, pour faire Kindingu ça va faire nos mots. Peut-être Bakalisa qui est Oya Boya, Papa, Hervé, Eko Zoyot. Peut-être une animation amène. Dans le speed de son impolitesse, il a sorti son venin. Era, s'il vous plaît, je peux parler? S'il te plaît, tu peux aller au resto. Et là, dit artiste. Et là, dit artiste. Je vois mal. Faire rigolo là-bas, solo na Kindingu, tant qu'on mata, finga les mondes. Je pense même que... Pardon, une minute. Comment ça tu vois ça mal? Tandis que papa veille mon cas, Anzima, ma propos nyoso, oh, yo, maka, ou ça finge la kawera, yem tatinda ke. Comment pas Kindingu? Bien. En fait, naï naza awa, na oloba, yoka ngande na oloba. Nazo meka pour faire comprendre batuki. Okoki kotinda moto, mais il faut avoir une manière. Ça veut dire les propos tenus.
Il faut en diminuer. Le propos tenu et la nara invité dans le plateau. Donc ça te permet à Rwangana que Bangote Moutoubazoti n'a Jaël parce que Jaël a fait la live. Mais maintenant, donc moi, le propos tenu où à côté de l'artiste, ça colle l'artiste. Ça colle l'artiste qui nous a fait dans le plateau, il y a des collègues, il y a des comédiens, il y a des délais, on est comme une vie. Mais donc on match sur le podium. Pense à l'artiste qui est derrière, tu lui mets dans la sauce. Et c'est intolérable acte. Il fallait maintenant entre les Gaulois, sensibiliser les qui nous battent pression, qui viennent s'excuser pour dire que j'ai déconné devant l'artiste pour Potopotana et là t'as pas perdu. Logique. Très bien. On l'a agressé. Moi j'étais contre l'agression. Si Bakali a posté agression, moi j'étais avec Bakali. Biso agressé Biso. Kiningu est content. Si comme Biso toi basi à Kiningu, ceux qui va agresser toi on a moins dit sur Kiningu pour Kiningu à nani. Merci. Donc on n'a pas un mot à dire sur Kiningu. Ceux qui t'ont mis Kiningu, t'ont tout molli bagoulois. Mais toi Kabola paie ma responsabilité. Nous on est des responsables. Nous nous allons Moukala, Mungamba et Moutou. On m'agresse, Kiningu fait les émissions, il rigole. Il y a telle chose, il nous insulte. Personne calme Kiningu et ça fait rire. Et ceux qui ont commis la tournée à l'Ikelemba, Bisoba Zoba, Bakali a posté à ce qui était à Benge Matoui. Bagolo Bayo Bakali aux enfants, donc Kiningu a comme général, il y a Nani, engageant Nani, toi Zamukonzi ya Nani, toi l'équipe Nani. C'est pour dire que Kiningu est très proche, il a fait rigoler. Non, proche ou pas, c'est pas mon problème. Il peut être proche, mais ça m'empêche pas de dire des mots sur Kiningu. Problème, tu vas continuer à pécher. Bakali azawana so na kosi aloba oui bapesa ki komo na ngalo bina era bafinga aminia auto ba teke auto yebi tete era oyo Bakali yebi apela ba numéro na bango na téléphone na ye siko ngai en fait c'est un problème na ngeza boy problème na ngeza bagolo bazala responsable dans la manière de faire les choses et de gérer les choses lorsque c'est noir ayez le courage de dire noir pour pembe et monana. Arrêtez tout le temps de revendre la salité, le rôle à Maki. Kiningu a déconné, faire aider Mtakota qui n'a monogoné pas le bêtise, mais il est artiste. Pour anticiper, il fallait bien nos côtés les Kiningu pour dire que des bêtises, ça n'a qu'à la comédie, loin de Papa Hervé, pour protéger l'image de l'artiste. C'est sûr que on ne parle pas. C'est parce que tu sais que tu es complice, tu vas t'aider. Dans la vraie logique, pour protéger l'artiste, il faut que Ben Naraye Matoui. Au moins, il y a Papa Hervé, Bouzo, Banana Bakuiti. L'habitant Wazongi, Babetio, Toyoke Lyoma, agression, à peine arrivé dans Naku, ok, au Vandi, au rebandeli même erreur, où est check on a mère. Au bandeli en Olisusu, et les golos sont là-bas à soutenir yo. Wana, Bobby Visafichi, Tokobundane héritier, tu te mets dans la sauce, vous créez des problèmes qui n'ont rien à voir. Ça, c'est les à côté de la musique. C'est ça. Oya Bokufa non pamba, ok, perte. Pardon, quand on a mis tout ça clair. Tout le monde n'a jamais. Batunyo soko basing de la yaya, ma podium ma yaya. Mais ton compte, il s'est ton là qui s'est yamot. Quand vous gérez la finger à Kofi Olomide, ton vent de gâteau, fallait mouton tindaï. Oui, tout ça clair. Tout ça clair. Quand vous gérez la finger à Kofi Olomide, ton vent de gâteau, fallait mouton tindaï. Quand on l'étudie au Lobango, quand on comme la tour à Kinzing, on a fait Mutazotinda, Kinzing. Donc on change la procédure, tout ça, de la Makamute. Donc on change le thé parce que est commis tour à Kinzing, pour la vie, on va faire. On a des rames de pourquoi moi je dis que c'est fait rigolo là? Kinzing, où il y a avant comme approche, il y a fait rigolo là. À son fin, à battre. À son ça va, pour chrétien, oui, mais pas pour insulter. Et Rakimi. Akimi. Ozolo bagitoko wapi yo zala luka ebo lukelanga Kindimu ya ava ko magolwa. Inga ke wapi? Kindimu ava ko magolwa. Kindimu atika na finga mama mutute. Kindimu azaka peti a jibe atika na finga mama mutute. Kindimu azota mbona jibe atika na finga mama werate. Atika na finga mama mutute.
il faisait ses biloko biso so to mutu moko to bakazo se bana kinzingu te biso so to se bana kinzingu une fois kinzingu a commis proche à faire rigola kinzingu a commencé à scandale bino ba musicien wana nyonso batala makambo tosalaka bayebi batalaka bazala bafaux compte ntango kinzingu totyeka ngai nezalaka mutu akobaluka yokati nde kinzingu afinga ere afere amona te nde kinzingu afinga bakali fere amona te faire pour vous dire que kinzingu mamosa afere mutu aotinde parce que faire egola déjà le baba munyo so maka uza finga bakuye euta pana eye mutu apesa maka uza voilà c'est le mutu ayebisa yo ano ba voilà c'est le mutu ayebisa yo na émission eza nene ya yo pe ya oyenga so olingi natindelo émission ka nde toza we émission nini finga kofi koko dia zongo toloba makambo wana te deya babomisa pe yoka sikoyo programme eza kinzingu baza très proche ya faire egola koleka bamusicien bato nyonso bazala faire egola pourquoi ntango batindela kinzingu blende batindela faire egola blende azala mpe na bapetine baza ponda bamata te bamataka na kinzingu te mais c'est la concert mpe ya belgique esilaki karina mataki na fere na kar bakendaki mabeza wa kinzingu na blende basoda blende kinzingu na bia era nde toza boye ngai na yo na bakali na vi na biso toza mwa 2 ou 3 personnes na biso torespectaka tobangana lelo kinzingu ayebi ke aza pembe na faire egola esaleli encourage yokanisi fo kinzingu azwa courage yoyo aloba n'importe quoi na podium ya faire egola so ayebi ke esepelisa faire egola te olobango Nénéa, en fait, Naï déjà la condamné acte, c'est pas une bonne image pour l'artiste. Mais tout ça les lots mots. Makamoko Kingingo Alubaki na micro. Et bimi plus grave parce que l'artiste est fait derrière. C'est la même chanson aye makana ba émission na ye nyonso lifinga sika oya binisa ki wana ibache maluba na munoko exactly. Stéphane arrête de faire du bruit non. Exactly parce que ton loba ke afingi eza lokola astopaki bato bandi ko finga eza nzembo na yale kaka na mona non tant Jaël a finga ka musika fali to la tsango fali tant finga mama beritier tant Jaël a finga mama kofi to la tsango fali yokati auti voyage na enfin maman ya héritier to la tsango fait Néné, en fait, tu essaies de nous comprendre, mais tu veux nous faire avaler Marmi Ozolo. Mais parce que tu as fait ça pour les Jaël et les autres. Réfléchissons. Jaël fait des émissions, Azaki Koyana plateau. Jaël, Merveille Rambo, ils ont une heure, dit-on, sur un plateau de télé pour dénigrer tous les musiciens au nom de l'artiste. On est d'accord. Faire égola, Kunimo a eu des soucis. Dans Azaki Koya. Par humiliation et tout chaque délégation. Arrivant à Ngola Lobibo, Mouzé Pe Baloba qui trouve Mouzé Aza, Mouzé Mata. J'ai pas compris. Kinzingu a eu des soucis. Il a eu des soucis. Il paraît-il qu'il a eu des soucis. Il paraît qu'il avait eu des soucis. Tant Azaki Koya, Sogi Bakanga, Sogi Nalou, tout ça. Bon, voilà. Et qu'il n'est que Saline Timon scandale et tout. Pour apaiser les Gaulois au Bazaki na Luanda. Faire Amatisse na podium. Non, il monte. Kinzingu comment Mata, c'est pas la première fois. Il y a depuis le stade de martyr. Concert Nyos au Kinzingu Mata, c'est pas la première fois. C'est pas qu'Amatisse pour apaiser les Gaulois. Nénéa, Ngapi na Mata na podium si jamais. Ma concert Nyos a fait na poto. Ngapi na Mata na podium. Un concert Nyos Mata na podium. Ngana Mata na podium, toko tatina. Biso so ababadja production pour ton information. Elle a Adidas na mono na podium, t'es. Yamona lobito. Naboyaki na ngai nangana matandeni ngana qui fait concert. Accès oyo era zalaki nango ba concert. On nous kate ko maquiller yango parce que comme il a ngamba faire écola. On nous kate ko maquiller moi même comme siko. Kenge ko maquiller musete. Même chose qui dit moi ça, ce qui fallait nous ça qui yango lori on est bon ça va là. Mais toujours condamner Moussé frère maintenant il y a. Nénéa. Pour tout le monde. Là, j'ai un camarade d'Anga. Je ne connais pas Kofi Olomide. Je n'ai jamais vu Kofi Olomide. Quand j'ai un Kofi Olomide, j'ai un Vanda pour le conseil de j'ai des missions à B. Parce que vous êtes proche à faire, vous n'avez pas maquillé. Mais normalement, il fallait hériter tout le temps.
Là, non. Néné. En fait, problème mon problème mon et là voyez kabola biso a ezaboye. Néné, moi na asali mabe. Donc un exemple, moi na asali mabe, je dis toi tu seras puni, tu n'es pas là, tu as mal agi. Néné azana posa mo na ngana beti moi na saigner. Il s'agit d'un report, on le va boiter. Quand on a insulte, il y a un grand pour la gêne, à l'écarter, à la porter. Pourquoi on va dire que j'ai la salle ma belle en finir, mais dans la carotte la mise en bas. Mais là, on a déjà fait plaisir. Mais non, Néné, n'habitez, tu as se comprendre, tu as gagner. C'est pas bien. Masquer vérité, c'est pas bien. Mais Néné, les affaires, on mange un qui malin, on doit masquer vérité. Et là, il masquer vérité, je t'ai dit, je ne suis pas. Moi, la salle ma belle. Mais Néné, Bando, matin. Néné, la micro. On a mis sur la chroniqueur. Quand vous avez ça à Kamabé, tu as attaqué la présidente. Et comme la tour a fait rigolo, tu as masqué, tu as pas la vérité maquillage. Mais là, on est en vérité, ça, on est un maquillage. C'est la Néné, qui vérité dit aux autres bateaux pour le maquillage. Ça, taillé, moi, Kindu wa sali mabe, Kindu wa sali mabe makasi. Mais la faire mtatini, Kindu wa sali poli. Néné, en fait, n'a rien à faire comprendre l'eau. Naliara chez Moutouté, Nabanga Moutouté, n'a respect à Batou. Faut pas manipuler notre pensée, n'a d'émotion. Je sais, il y a une tempête entre toi et les Boulois. Faut pas utiliser cette chaleur. Moi, condamné qui dit. J'étais d'accord avec vous. La tempête, on a condamné ma Gaulois. Vali, n'a même été Yaya. Mais la condamné. Ça pour autant crier, ça pour autant on tient j'ai dit, j'ai jamais été d'accord avec le fonctionnement de Kindingu. J'ai dit, je n'étais pas d'accord. Mais non, Néné, pourquoi ça m'a émotion noté parce que n'empêche au point mort. Quand tu compares quelqu'un avec émotion à sali 3 minutes sur 30 secondes à lobby attaque nzembo atangana ezaki lifingi nini na finga ngote maman héritier ça muta passe ndumba moi je parle d'héritier wa tanabe moi na live ya moto zo condamné wana finga na podium Nénéa wana finga na podium te Nénéa wana finga na podium te wana finga na podium te tozotia ordre te Néné ayoka pardon manifester ka ba émotion yo za nango Néné ayoka era tolobi boye yoka Néné ayoka nano tolobi boye era bandi bien yoka nan te Néné ya era bandi bien era lobby azotia point par point abandi na point ya concert après aye na point ya live kosangisa live na concert te na concert afingaki mama ya motu te na live te aya kofinga mama abandi point par point bazo masquer vérité te nous tous nous sommes contre Mouzé Kindingu na ba insulte na ye Néné, Mouzé Kindingu asali mabe. Mouzé Kindingu ana droit au fin héritier te. Pour héritier leki banda le loti lobby. Héritier za leader konza. Est-ce que tu vas comparer pena Mouzé na ye. Mouzé Kindingu ko comparer jamais na goba. Balobi na podium kuna afinga ki héritier te na podium. Ako finga héritier ailleurs ya podium. Asali mabe. Mutazo se plana zate. Pour azala niveau héritier te. Vous comprenez à sens wana ezateke yende nga yako finga héritier bongo faire bengi ya finga héritier Néné mais non c'est pas ça en fait elo moko eza awa Néné azala na position te ayebi ndenga sala mamnaye alors énergie au Néné azoluka au biso to yako bimisa sur les bêtises ya Kindingu faut pas oublier non on collabore avec Ferrego il y a d'abord le côté la manière je peux te reprocher toi avec qui on parle c'est rapide mais yokana nous te manière n'a encore reproché Bakali, ce qui te solo la bien et vous allez toujours une élégance que les Kamuto te l'oubanate.
C'est clair. Comme ça, Ah, ok, j'ai compris, il fallait dire. La manière je vais te parler, Néné, Néné to solana yo. Manière encore reprocher yo, to ko sale lo live, et ko sala ndenge moko te na moto to solana te. Très bien. Je suis clair avec toi. On masquer un mot pour ça. Masquer que. Non. Pas de l'élégance parce que j'ai dit. Oui, c'est ça, c'est clair. Mais quand on est à C'est clair, non. J'ai compris, je te laisse faire. Laurent, j'ai compris. Tu as tout compris. C'est clair. C'est clair. Oui, c'est clair. Mais Néné, même na yo pe manière on lobela yaya na yo. Manière on a la cause sur le bien Néné. Néné. Bakali tous annoncé parce que comment suis ça moto. Manière na ko toucher Kari Néné na Bakali. Et vous allez n'engager mon côté ce qui est à live mon robot. Je n'ai pas de position, je te parle de l'élégance professionnelle. Écoute-moi, élégance professionnelle Néné ya. Je travaille l'élégance professionnelle les alatés. Les alaka. Les alatés. Botaka bina ici fali et puis c'est triste. Mais ce n'est pas triste, Néné. Tu sais, tant que tu as musée. Tu peux parler, continue. Héritier, c'est mon ami aussi, si jamais. Non, continue. Néné asiko yo ligini tokota na ide na yo. Boto sala nde nini kabo. Il y a dans le balance, c'est qu'on fait la visite.